les exécutions sommaires et extrajudiciaires, ainsi d'hommes politiques, des journalistes et des leaders d'opinion, y compris des chefs religieux, figurent parmi les principales caractéristiques de la gouvernance de M. Tshisekedi, a-t-il écrit. Alobi boye, Kabila alobi boye, yoka Kabila ndenge sopie. Alobi boye na bana kolimbo la malembe. L'intimidation. Alobi que régime a fati, ils sont intimidés. Les arrestations arbitraires, baso kanga batubi kanga kanga. Les exécutions sommaires, donc c'est-à-dire baso sommet batu na ndenga ko sakanate. Donc moyen que tout le monde dans la kimia exaté. Extrajudiciaire, justice que tu koufa et salagaté. Dépôt de mesures. Ainsi que l'exil forcé, c'est-à-dire traumatisation de l'équipe. Wana et Zali à propos, il y a ex-président, il y a RDC, Joseph Kabila Kabange. Abaki Siboy. Exil forcé d'hommes politiques, des journalistes et des leaders d'opinion. C'est-à-dire, leader, bateau politique, bateau nyonso, c'est-à-dire pression sur pression. Parmi les principales caractéristiques de la gouvernance de M. Tshisekedi, alors que gouvernance à Tshisekedi est ma baie, et ça qui est côté, c'est-à-dire régime autobenyango tyrannique, tyrannique mais gestion, il y a qui est côté. Réponse des secrétaires généraux de l'IDPS Kabouya à Joseph Kabila. Yoka Sikoyo Babano peut ma réponse. Oyo, to bien on a français, ma sortie médiatique ratée. Yoka Kabouya Bandi. Confirme le soutien de l'ex-président aux rebelles du M23. Alobi, Nyoso on a sa sembla. Yende Moutassa patron a financé M23. Naba Rwandais, Baye Kobote la Mboka. Donc on a fait. Nyoso na sala Pamba. C'est lui qui est en train de contrer Makamounios. Patrick Bouyaya, ministre des médias, Yabaki Salobiboy. L'ancien président est venu légitime la guerre d'agression. Aye naye karate pour te guerre où les exister et zandeye. Yende Moutou à la base de tout. La fille de Coutinho Fernando, autre Azaki Pasteur, Coutinho Fernando, autre Ebakeke, sauvons le Congo. Moi nanaye Lobiboy, il y a moi si. Keren, en donneur de leçons, Joseph Kabila remuait les couteaux dans la plaie de Coutinho Fernando. Alors que Ndego Talobaboy, et ça la zone qui s'embellit dans la pota, il y a papa nanga. Pote, Ndenge Banyoko la Coutinho, Ndego Yogate. Ce qui est là, comment c'est-à-dire aveugle, ce qui est comment paralysé, tortille. Et Sopi Babilo. Jean-Pierre Bemba accuse Joseph Kabila d'être derrière les phénomènes Mobondo pour déstabiliser Kinshasa. Ndeko, na bandundu awa, soko kei, ndeko ba commerçant ba komo kufa, ba chofa ba komo kufa, pona nini phénomène Mobondo. Bokomi na samba mo babimeli bino, bana ba machette, ba arme blanche, ba ndeko, ba Congo ba pau, ba mbeli, ba bomi bino ba kati bino mito. Phénomène on dit pour salir mboka, yango Jean-Pierre Bemba lobi ke eza Kabila moto aza na makambuana. Procureur général, non, procureur de la CPI à Kinshasa. CPI veut dire Cour pénale internationale. Ayaki pote asa la constat na makamu nyonso oyo ezosalama awa na guerre oyo azwi lema et a memeli bango kuna na conseil de sécurité na bango oyo bako kutana kuna. Hôtel de ville Kinshasa, assainissement. Daniel Bumba, le gouverneur, compte impliquer le pousse-poussé dans la valorisation des déchets. Neko, vous remarquez que ceux qui ont mis bilongo na ba caniveau na ba terrasse, qui est gosonga, mutalongo lango azate.
bakobimisa basalite evandi wana yango moko ti ekoti. Alors Daniel Bumba a changé stratégie, azwi bapousse-pousse babanda kozwa badeshe wana bakoti loko na hôtel de ville po te bafutaka bango salite esila na ville ya Kinshasa. Gouvernement d'union nationale, une proposition de 26 ministres. Yango tolobi ke mokonzi ya mboka a réduit 64 mbongo soki ya pamba mutu moko, c'est-à-dire train de vie likolo. Yango tolobi te okita na 26 ale landanga bien. Ba ministre bakotikala landa bien. Ba oyo bakotikala pote basunga faci baka 5 o bakolongwa te bakoreconduire bango. Olobi mpona nini po tozali liboso Morino mofinu kwa bumbu bilanga mayele lisiba mayele ndazo peso mayele oyo tobandi 1 Jean-Pierre Bemba akotikala 2 Costa Mutamba akotikala 3 Patrick Mouyaya akotikala 4 Mama Judith Souminwa akotikala et 5 Jean-Pierre Liaou. Voilà les 5 ministres qui vont rester avec Fachi pour continuer le travail. Mais ce soit à la porte. Collègues, religion. Si Corneille Nanga prend le pouvoir, Dieu n'existe pas. Dit l'apôtre Tambolukoki. Merci beaucoup. Talaba pasteur à Solo Yangoyo. Tambolukoki à l'Obiboye. Soki Nanga Zumboka Oyo. Nzamba Zate. Mais oui, yo mutozo boma. Yo na yo, soki le loba lobi, bazo makila, ya peuple congolais fait ton d'aflé. Yango lobi ke nyende nga saboye, jamais avoir le pouvoir. Soka suis nzambe azistakate. Voilà, ça c'est confirmation des bons pasteurs qui a fait, c'est-à-dire examen harmonique, rien ne va. Musique, au côté. Le repatriement des corps, des Kingwe, déjà à Kinshasa. L'enterrement interviendra dès ce samedi, le 1er mars 2025, à Nécropole, entre le ciel et la terre. Ndeko, Yaedi, Edingue Motonangenge. Ndeko, Asilaki déjà, Kosok Samoli Monaye Bandakala, par Nekomagi Lendi, Kasi, Lobby, c'est-à-dire Baselera qui est, Bamesse et Bachaki Kornaye, Nalibanda parler du peuple. Lelo, Bazoke Nekokunda, Edouwe Motonangenge, Oyo, Azaro Bini Sabato. Alors, Nalobi Boye, Yomuto Zakanakisi, Yoga bien. Edingwa Arenya, Oyo Dingwe, Oyo Petit. Edingwa Zoleka, Tozolanda Dingwe, Abundira Bamata, Abundira Ba, Awa Nasongo, Nasongo na. Passion Doukai, merci beaucoup. Abouni presque partout. Ndeko, Tolande Dingwe, Kisi na Kisi. Kasitala Lelo, Nzamba la Tige, Kisi et Soukaka. Allez, Kisi Poli, Yewana, Akei. Toleki, Sport, Lina Foot, Asfait Club, Ange Vert, Vita Polaki 1-0, mais résultat ça suspendu. On a supporter à Vita, Babimisaki Mobulu. Pour le moment, Lina Foot, Achenano, résultat on a à suspense. Baselana no basala, c'est-à-dire état de lieu, ba ndengani ba dégâts et salamaki. Pour éviter à faire fouta amende na biloko o ba bebisaki. DCP na yiki poli lobby na yebite esquerre na landi top Congo na yoki on a noté. Mais ba bina ke DCP polaki lobby na ranger. Champions League à partir de ce mardi, Makambo et Fongwami. Donc, Bayer, Paris Saint-Germain, Liverpool, Barcelone, Bangon Nyoso, mardi, Koti na cadence. Alors, ils ont match aller-retour. Ceux qui au poli, aller na retour, ils ont éliminé au Katani. Donc, mardi, Oyo, ils ont chaud. Et dimanche le 2, Morino, Nankosi, Toto Betana la graine. Jogo Nyoso, beaucoup ça n'a déjà voté et qu'on y a lobby à partir de 13h na Snell, Tobeta, Naba Petit Nabiso la graine. Voilà, la bande là, autre Zalaki na on a tongo na lelo, Tosoki Awa. Alors na lingaka mingi, soki boye, kota la ngai na sepelaka. Yango, boye bate lobby,
matière mosusu ekozala. Merci beaucoup na grand chasseur ozomonisa Morino mokili mobimba nde tozabo atoza na Ukraine omona Morino atoza na Espagne omona Morino atoza na lobi na yo ke Schengen nyonso omona Morino kitoko nelenge makambo nyonso eza carré lobi to ko développer. Merci.